Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend et kokuté la bino eza cuisine yaniki TV aye. Cuisine yaniki TV aka pamba te aka soki ayoki likambo. Baboni na ngai afin ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur pour kolala kolamuka eza kaka ngolu, eza habitude te, eza grâce ya Seigneur. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Cuisine Yannick TV, azola la te, azosala toujours musala, n'endenge amisana kosala. S'il vous plaît, vous font la ordinateur, vous font la télé, vous font la portable, vous landa émission ni na memel bino na mukolo alelo. Émission na memel bino ba vrai na ba abonné na ba lobi eza kuinda. Tozo lobela kaka uniquement groupe ya dinana, na groupe ya théâtre ya dinana. Eza koyinda kuna eza koyinda yango cuisine Yannick TV alinga toujours boza la branche en ligne pour vous recevoir encore des émissions à kitoko o pena no s'abonner s'il vous plaît papa maman ceux qui aujourd'hui grâce à kota la chaîne à cuisine Yannick TV o s'abonner pour recevoir encore des émissions à kitoko o commenter o che j'aime o che ba cœur et ko sala nga bien makasi na la la kate na zo veiller pour na ba vrai ba abonner na nga tozo sala toujours musala na biso ndenge to salaka bino moko boko mona ba preuve cuisine Yannick alobaka avec précision cuisine Yannick alobaka na ba image ba audio asomo eza bino moko boko kota boko mona ndenge eza koinda Sarah Masiala na kati ya groupe théâtre na dina na apanzi ba eza ko bebe eza koinda kuna yena Michou eza koinda makasi ba abonné na nga bokota la ba vidéo na zotika bino moko tala ba audio asomo Sarah Masiala bakenda rapé boete Sarah Masiala yango mona dina na ngaza muta famille na yo yango Sarah Masiala mona ndecho somba na dina na boye pété Sarah Masiala boye pété bokota bolanda vidéo bino moko boko sepela bande konanga balobi na groupe à théâtre dina na sala groupe na ye moko ndeti SB sala groupe na ye dina na pas créer groupe na ye balobi mutu abongaka na sima mutu pas zwaka vie na sima mutu dina na ndenga kenda na pa SB bakabwana ba bino mo boyebe simbate dina na pe a créer groupe na ya théâtre na groupe wana Sarah Masiala balobi yende chef 10 Sarah Masiala ndenge azo swanisa Michou to mona na ba miniature bo mona ba video aye na esika mwana moya muke aye na lupemba na ye mais Sarah Masiala zuwa zo sela mwana oyo apusa na tapa dina na teko Sarah Masiala ezaka nini ngonde konanga mwasi yo komisa va dina na propriétaire privé na yo komisa va dina na yano liboso mwana mama bino mais biso to ebi eza bongo te cuisine Yannick TV aloba na ka vérité bande konanga bokota boka lisolo bolanda lisolo bande litisuka Sarah Masiala ndenga zana ba kutana kaka na dina na pa président Caleb est-ce que ba kutana kakuna ba yeba na kaka pa président Caleb ndenge Sarah Masiala kota ki dina na kota ki ba kendaka na bango bien ndenge ba vanda ensemble mais kokoma ka Sarah Masiala ndenga mona dina na ko ndeti ka ye mwana liboso ya dina na Comment okende ko soignisa Michou ti akende ko kima pa na groupe ya dina na akende pa SB parce que amoni trop c'est trop parce que muto ebisa mama dina na madame Sarah ndenga maltraitanga Sarah ndenga zo sala isa bien te ba dina na zata na moi dire te devant Sarah bande ko nanga ezalaka vraiment yozo gérer groupe soko moni ba ebiso likambu vandisa Sarah Masiala vandisa Michou lobela bango otuna vraiment juste bozo wela nini ocha kimia na kacha groupe na yo mais babi na groupe ya dina na Sarah soka lobi oui etikali oui yango Sarah Masiala ozaka nani yango to comprendre te derrière bino loko nini eza caché entre yona dinana na groupe bato a théâtre ya dina na eza kutwa yote est-ce que so batikeli ka yona dina na bo jouer bino mibale banda lelo ti le premier Sarah Masiala yo okoka ozana posa Pierron Ndomasi te ozana posa ya Noami Barcelone te ozana posa Priska te fo mona ke koni moko esukola elongi te fo lamba bien fo zana 3-4 koni po moto epela Sarah Masiala ezaka nini ngozo zangisa mwana wa mukia batu Michou kimia vrai chéri Michou moi si kitoko trop belle Michou ozo zangisa mwana batu kimia
ti bozo mona ba video ane zo leka Michou alobi trop c'est trop alembi comme maman Dinana zo loba na eloko te ya bona poison ya bona comment mbasu ya bona ba problème akene pa maman Sila Bisalu na calme maman Sila Bisalu pe akwa azalaka na maboko akofungwama maman Sila Bisalu ayambi mabe oto mabete vrai bien faux ba vrai nanga boko ta bo commenter bo aimer botala Michou moi c'est kitoko Sila Bisalu ayambi parce que Sila Bisalu pe ba yambaka ye poto e balelo mama SB lokola mama SB ayebi masolo ndenge kendaka ayambi Michou maboko afunga mababa kuku pe ba yambi tala kaka Michou mwasi kitoko ajouaka ba rôle na kitoko mama Sila Bisalu asalisi pe ba exercice ne batala ka ba test et passé kitoko mama Sila Bisalu na minute alobi ke Michou à partir lelo akomi abakuku azana kati ya bakuku na SB akoti na groupe ya SB ayambe maboko ofungama siko dina ne sika yoza et ça l'a opacité que fille mobwa jouaka bien pana yo a marqué pe babi elle siko na minute azapa SB et ça l'opacité siko derrière yo Dinana derrière yo na Sarah Masiala ezalaka nini eza caché biso to yebaka te po so to tala vraiment boyeko bona bino mwana mama le kité mwana mama kulu te boya kutu famille te parce que ozano muyombe ko tala vraiment boyebo kutana bino kana groupe président Caleb to bona biso te makila pe moko etuta na rabovin na bino ensemble nde bomesa na me boyete so ko moni Sarah Masiala osa mabe faut ko vandi c'est vraiment ko expliquer ye asala ka bongo te parce que ndenga pandi déjà groupe na yo boye eza kitoko te o eza premier groupe a pandi so ko lobeli Sarah Masiala te o continuer sur na deuxième groupe Dinana telema Dinana fo loba kozana ba sentiment te pour sentiment bomaka ignorance pe bomaka zala toujours yo Dinana parce que tout le monde a vraiment biso cuisine yani kitivi to pesa ba conseil mama SB azana soki amoni muntu na mokoko mwana ye lokwa linda oko vandisa ye linda boete kimia fo ekota na groupe siko Dinana devant Sarah zana mo a dire te ozata na loko loba te so Sarah biwi etika lui Sarah zana mwana liboso Sarah zala lekino Sarah za famille na yo Sarah Masiala mutazala boete faut changer obima pa président Caleb na bangenge na obima na bangenge na Sarah Masiala mutakangelo liboko azata empêché yo obima na bangenge na tika Michou pa ya bima na bangenge na mutu na mutazana étoile na ya zana ngonga na ye balobi époque na Sarah Masiala o vivra ki o sepela ki tika pe mde quoi sepela pourquoi tika Michou pe ta sepela zo pe vi na ye na groupe à théâtre so za mayelo bongi so poza zobo baby mtamtaza lupemba na etika Michou sepela Michou biso baba kuku to yambi yo na SB to yambi lo kwa mamsi ya yambi yo biso pe bana na to yambi yo en tout cas to za na posa to mono sala musala kitoko parce que za na vrai chéri balobo za na talent et que ça la vraiment bien makasi nde biso to yambi yo ba vrai na ngaba commenter bo aimer vidéo bo partager bo na ngwe bandeli tisuka bo tala moi sur Michou azama boyebi Michou te abotala bobeta ka groupe théâtre mama Dinana bomona Michou ndenga jouera kitoko siko ezo sala Sarah Masiala mabe Sarah Masiala lobi te fois longwa zo étouffé Sarah Masiala yo manda théâtre moi kala papa ya Michou est-ce que nana wa étouffé pas président Caleb nana étouffé Sarah Masiala wa mona moi mukie boye ba pambolo kolo bimi po yeba ni par ci par là nana étouffé pesa muninga chance soko moni muto ye yamba ye lokwa mama Sila ba yamba ka mama Belvi pas président Elombe yo pe yamba Michou na groupe ya théâtre la Dinana et que ça la bientôt ebani lelo lodia muto ye bien ngote destin muto za maboko nzambe ki mutema mabe ya nini yango boye Sarah Masiala ki mutema mabe ya nini yo mona Dinana koma yo moko Dinana za mutu nyo to so za ka yo moko botiko sa théâtre na moni groupe na nde panjani
totala so bosala sous groupe mosusu parce que na lire osala masiala ozokende okoya kosala même 3 groupes 4 groupes bandoka kopanja ngo dina na il faut arrêter sara masiala tika ba bêtise ne na groupe balobi esika bazwaka mbongo eza esika basakana nango te esika okotisaka info ba kobatela ngo dina na cuisine Yannick aye pas diviser bien mais cuisine Yannick aye kopesa ba conseil soko moni sara masiala sali mabe ovandi si sara masiala opesi conseil sara masiala boye basala ka boete zala ka boete groupe epanjani trop pona na mito na avandi sa groupe na ngana liba bêtise te dina na er mo pe fokoloba mon foko loba parce que erozo lobe ça la paix bien ça ramassia la paix akoyoka aza muto ayoka kaza mukolo ayoka katika no ba hypocrite wana kitaka no ki jalousie wana muninga yena lupemba no yo bokela muninga mbato tele poison pour rien tika ki mutema mabe ça ramassia le futa kate zala kaka yonde to elo ça ramassia la tika pe micho zala kaka ya yene na SB to yambie maboko ofungwama zuwa te kanda te SB ne makambu to yambi micho maboko akofungwama abonné na ngai ba vidéo na ele bino yango ba audio yango ba émission yango yo en tout cas vous allez toujours branché na lela bino à trop que Dieu vous bénisse abondamment que la prochaine bye musala ezo sala ma cuisine Yannick TV nde makambo bye.